moi qui suis un serviteur de Dieu, nga muto na ye ko apprendre na kati na église lokola batutu ba ka ko apprendre, mais monde des ténèbres telemi pona ko luka ko bumbisa nga René Abir, batindi mbwa batindi esprit mabe po ya ko memanga na kati na égarement. Mulimo wana ere baluki lokola objectif na yango ezalaki kaka nga René Abir na biso papa, na moni mbwa wana aye amatelinga na nzoto. Pendant que mbwa na matelinga na nzoto, na maboko na nga na mona ki j'avais un bébé. Bébé moko na bisayo. Donc, il était tellement beau. Bébé moko vraiment bien. Mais biso, elekelinga bébé a telemi azui makolo banyo. Donc, eka mbwa matelinga na nzoto, mbala moko séparation ya nga na bébé. Bébé wana kitsa. So na otala bébé azokende, na kati sa vision na olela. Na la mukabwe na moni pantalon na nga ya kopola. Bonzambe. Et puis dans ce moment-là, na tikala ko yeba libela moi cité. Na tikala ko yeba nzoto moi cité, na tikala ko yeba ndenge ba yiba kana nzungu te na ndako. Moi je suis grandi comme ça. René Abir donc na koli donc sans péché, péché zate. Na binde batonga raté. Et puis na mutu nanga pendant que na bande ko kende ko apprendre ko sale la nzambe, na mutu nanga na tikala pe ko imaginer que non par au milieu des chrétiens, il peut s'y avoir aussi des divisions. Vraiment. Parce que na kati ya parcours ya vie chrétienne nanga na kutani pe na ba marambo ebele. Mais le côté on va participer à la première fois René Abir raté, donc il y avait vraiment de miracles. Donc na Simba Nzete où ils allaient qui quoi poto na kati église bande église de la toute église allait na hangar parce que li bende bande ko simba tol na simba li bende j'ai déclaré que mututu au simba après 30 minutes peu importe malade yozana ngo obika. Je vis des gens en train de toucher sur la simbi automatiquement peu importe problème maladie batu ba obika sur place. Je t'ai donné René Abir. Voilà René Abir, René Abir. Non, tambola na nzela kaka na place donc c'est-à-dire kaka place so na lota ki na ndoto ke Bible kwei kaka les mêmes place yango pe ko salemelanga boye na bomoni. Donc okipete ke nazana nzela ba na kipete papa na ngai na kipete nazana ko ndima moko lokwa liboma papa na nga. Je sais comment je développe avec mon Dieu. Papa na ngai na so Bible kwei kaka na même endroit na mona ki na ndoto et salinga ko banga na fukami na bandi ko lela mawa na nzambe na ke église na bandi ko sentir ba ndoto mususu bandi ko ya ke ozo ndomoni minwa e koya déjà mutu ko perdre minu eza force pendant que no mona ba komba wana spirituellement na tikali peka ko sala lisumu te.